Bonsoir Florent. Bonsoir ndeko nanga Diabolo Siyo Moko. Yebisanga papa nanga. Batu ninga question moko. Eloko ni sala ki yoke o kabwana basi na ebele. Bon, en fait ce qui nga conseil nga ko pesa bango na expérience nga na zwaki pour nga na kabwana na kabwana ki na basimisatu parce que nga na balara basimisatu to kabwani. C'est que bon nga nazwaki temps na ngate ya opona basi na ngai. D'accord papa. On est na ki pembango, nga nazaki jeune tout ça et il faut yeba que suki ozwara mwasi ya mubulu ozwara mwasi ya ndumba, yeba que mwasi ya ndumba otikalaka mwasi ya ndumba. Faut pas penser que yo tango robongisa ye que yo romema ye na poto que arozala reconnaissante, arozala reconnaissante. Sur juillet bordel otikalaka bordel. Sur juillet mubulu otikalaka mubulu. Sur juillet ndumba aotikala ndumba. Mais tant vous aurez na nenga kisasa bazaka ndenge ni nayo eloko ni esalaka yo na basi na boka bwana tant tozalaki na mboka problème ezate ata likolo indi tout ça jamais aotika ngai. D'accord, jamais même ata to soigni le soir même to bongisi et tant beaucoup masiko na poto tant to komi na poto awa komi likamu mususu soki abandia aussi mbongo akei kotala ba assistante sociale bazo apike mibeko ya mboko yo babosani makamu nyonso elekaki nango kuna na mboka et après nani mbongo emateli bango na mutu après babwaki yo lokola chaussette babwaki yo après komi Florent pension alimentaire après komi voilà lokola ngai Florent pension alimentaire. Donc basi ni sobota pension alimentaire parce que suki au futite voilà au memi vrengambo. Lokola yo na basi ya ba congolais aussi mbate. Pona nini te ozo mundele. Te wana mundele nga na ozwa te. Bon nga de ça na mesani na bino na muindu na pin na nga basi muindu parce que pas ina biso ba mindele baza trop malili. Oh, comment ça? Baza trop malili au moni suki ozu mwasi ya muindu. Ya bien, c'est parce que nga bon na zwaki ya mabe. Voilà na ye na libabe na nga na zwaki ya mabe. Voilà. Na zwaki ya mabe bon. Celui na zwaki mwasi ya muindu ya bien, ya correct, ya engagement, ya sacré, ya respectara a banga Zambe. Na linga ina zala bien parce que moi c'est muindu a soara mobali na ye lokola mwana na ye aliboso aboko la raye omoni bon mundele te aza lokola voilà aza lokola ntaba aboti yo asuneli yo OK au salut na yo boé mais jamais moni donc en tout cas na culture na biso abandele eza boé na préféré ko moi c'est à muindu à s'occuper quoi à s'occuper nga lokola mwana na ye quoi voilà dans le béni Florent mais bah en tout cas d'accord yo bisayo ndeko nanga Diabolos yo na mona yo ozana basi ebele ya ba momi avant ya kitoko et celui ozana moko ya bien na fi moko bien Nadège Teke wana mama na pesi yo mbote Nadège Teke en tout cas ngana lingi yo déjà na ebité oza wapi ofana wapi ngana ko yo lobela yo naza célibataire 100% ya propre ya calme ya posé naza mutu ya mayuya te voilà en tout cas na monaki yo betinga alarme na niveau moko pardon maman mais nazokanisa que yo yebi ko za kitoko yebi yango déjà